Alors, bonjour, bonsoir. Ils ont dépendre de Ernini aux Hollanda, ASTV Media. Ils ont shot moro spécial pour Ndekonabiso J3. Ou à Outé Kokufa, que son âme repose en paix. En tout cas, on a compté rapidement ma TikTok trop, mais on a expliqué aux Congolais partout dans le monde entier, on a expliqué que il y a un échafaudage. Na Paris, il y a un échafaudage. Nous avons réglé ma casse parce que na Paris, nous avons l'échafaudage, nous avons le faux boulot. Faux boulot, mais nous avons l'échafaudage, et nous avons n'importe qui. Nous avons oyo échafaudage yango ta la compagnie on va commis wana FK Resolve yé mutaye ko tia échafaudage FK Resolve échafaudage en Angleterre to bengango scaffolding comme nango yango wana na français échafaudage na français échafaudage na anglais scaffolding omoni musala oyo en Angleterre, ils ont musala ya valeur makasi koleka. Et l'équipe a misala belé na valeur. Batunya soma ban Angleterre nyo surtout bazolandanga bakotia commentaire. Omoni na musala banga jaka ba noirité. Oyi ko tambola partout zo kende jamais okuta noir. Aw sa musala oyo. Po bazwaka ba noirité po musala e futa ka mbongo ebele. Bazwaka ba noirité. Soko okuti noir eza ba noir ya horoscope. Majorité eza musala ya bango moko banglais bana ya mboka oyo ezaka banglais na ba irlandais nde basalaka musala oyo en plus musala oyo ezaka mingi ba compagnie privée omona compagnie umela kolo compagnie engagea bana na ye ba cousin na ye bandeko ne ezaka mingi ba compagnie ya famille alors ba compagnie ya famille nde basalaka ngo eza ebele donc eza musala ya mbongo ebele mais na regrettation nazo ba échafaudage. Na France ba commis échafaudage lokola faux boulot. Mais en Angleterre eza musala oyo soko lobi oluka ngo ba ko engager yo te. Surtout soko za le poso mwindu. Eza musala ya ba mindele mingi ba anglais, bango moko bana mboko ba benga ba biso toza ba British. Mais bango moko bana mboko ba benga ba English. Aucune différence. Soko za na passeport britannique, oza noir barobengo British mais soko zali anglais obotama oza English eza musala ya bango ba English eza musala bango ba irlandais eza musala bango ba écossais mais comme isanga bandeko na biso ya France ya monde entier bazo seka musala ya échafaudage donc eloko nenga na lobaka ke musala oyo ba congolais ba Angleterre en tout cas ceux qui na kosi ba Angleterre bacha témoignage musala oyo eza ya mindele. Et puis, ils ont une compagnie, il y a famille majorité. Ils ont des gens en Angleterre, les pompes funèbres, ils ont une famille. Coco, tikela coco. Jamais on a pompe funèbre, ils ont noir, ils ont une pompe funèbre. On va noir, ils ont bimbe. Ah, jamais on a noir, ils personne salé bimbe. To va bien undertaker, to akokunda bimbe. Ils ont un pourcentage moins 0% au kuta noir. Mais ça misala ya ba mindele misala ya famille alors bino bato bosekaka bato basala que échafaudage na France botika parce que en Angleterre jamais ba kopesa noir musala po eza musala ya valeur eza métier noble métier à valeur eza bino mission noka aspect spirituel de peto na nzoto pe na molimo kala te chaîne na bino ASTV ezozonga ASTV ezozonga na mois de novembre inauguration na Kinshasa ba document makambutu tokutani ka na novembre pour na retour à ASTV donc na yaka na pesa conseil botika ko seka bato basalaka échafaudage na France na éviter pourquoi bo seka bango mais awa ezali musala ya valeur tokutani aspect spirituel bo peto na nzoto pe na molimo. Aimez, partagez et abonnez.